Shalom, shalom, peuple de Dieu. Au Boulanda Bisso, na tranche na biso, il y a émission chaque samedi, face à face, Maman Benana, Proverbe 30-30, tout petit bien sous Bambote, Bisika Nyonso Bozwami, Mokili Mobimba, au Boulanda Sentinelle TV1. Alors, on a tout ça pour approcher le messager, Proverbe 30-30, na plateau na biso, vraiment, tout ce que là, vraiment, lelo mingi, tout le belabino, moi, ma ebele au tokoloba a na plateau na biso parce que tolobi tozalaka na ba émission o tobengi yango ba émission socio-culturelle, éducative, politique pe religieuse. Alors lelo tokoluka pe to meka ko développer muke na culture na biso parce que boyebi culture amboka ezali moko ya patrimoine ya mboka. Shalom messager. Shalom Mabena, shalom Bandeko. Tosepeli koyamba yo na plateau na biso. Wana na bandaki ko annoncer peuple na Nzambe au balandaka biso chaque samedi face à face Proverbe na Maman Bena. Donc lelo vraiment na lingi to développer et puis to pesa un plus na ba peuple au balandaka biso to linto lobela un peu sur notre culture congolaise et puis to kota na politique et puis to kota na makambo religieuse. Alors eloko liboso na koki ko tuna parce que to yebi moko ya musicien na biso akenda sango emenea oyo pe bato ebele bayebi ye lelo depuis liwa na ye ça fait maintenant 3 ans je crois 3 ans oyo tomoni bato ebele bacélébrer mémoire na ye. Alors ya wana koluka mpe napesa yo mpe elobeli kolobela mpe penini parce que ebele kati na biso bayebaka te importance ya culture eza nini nzoka culture mpe ezali moko ya patrimoine ya mboka na biso bato basambelaka ebele balingata mosusu mpe kolanda yango te or na nzela bainformation tokozwa mpe na culture ekopermettre biso mpe toyeba koteya bato malamu toyeba mpe nini eza koleka na kati ya mokili. Ouais, merci na bandeko nyonso bazolanda biso, merci na motuna bato ebele mpe bengaki nga batunaki baquestion. Alors emene ya King Kester Kwamambu Atariwambi azali grand monsieur. Nga personnellement nazwaki ntango vaa na ye ya kotravaille na ye comme Noko, comme Yaya, comme collaborateur na production et aza moko oyo alansaki ngai na makambo ya sap. C'est-à-dire eloko tokoki koretenir na King Kester Emenea azalaki humble, azalaki mayele, azalaki na créativité. Eloko emarka ngai je crois bandeko baza na nyonso tovanda nango na Bundes bakoki koyeba Emenea à l'air aye na l'air na bengisi na Bundes na memi na Bundes et alaki mboka moko ya sika bato bayebaki yango te et la plupart bato bazalaki na ba conteneur bazalaki ba demander d'asile mais l'air Emenea aye parce que akomaki Munich na utaki kozwe na Paris toyene Munich une semaine avant concert parce que bato mosusu bazalaki ndima te omoni l'air toye na bapoto na yebisa bato ke non nazalaka neve Emenea tozalaka na ye banda Kinshasa donc aza ndeko ya mare na bato mosusu bazalaki tia tembe mais l'air bamoni ke moko mosusu tovandi mpo sirvant tozalaki bandako ya ngunda batelefone public babengi bo King Kester alingi asola na Didier Forme nde bato bakomi kocomprendre l'air bamoni bafoto bamoni bamasolo mais l'air vient akomaki na Munich eloko ya liboso ayebisaki ngai abi Didier il faut tokende na bakamp nyonso tout nakende visiter bana mai bato ebele peut-être na Kinshasa bamonaki Emenea te mais bazalaki surpris bamona Kester aye kotala bango na ndako et nde place to créer style ya kolata ba jogging parce que style ya ba jogging ya ba Adidas ezali biso bana Bundes tozalaki nango nde vie topesaki tellement ba jogging ebele omonake biso to créer style wana so oza na ndako fo oza na jogging et puis faut appeler Adidas donc azalaki humble azalaki kosolola très bien et puis Emenea bandeko na ye nyonso bana kikwiti bana nyonso tu atanga na bango azalaki koprivilégier bango. Par exemple lenga tozosala baproduction na ye ezalaki kozala te ko ngafu na ye na mbongo kashe nyonso tu ezalaki kozala oyo ye nango opesi ye yo donc asali yo faveur quoi asali yo faveur yo mpo olia na nsima na ye donc eloko tokoki koyeba mwana c'était un grand acréa makambo ebele soki lelo bato tu lelo bazotelema na bakroko ya ba Weston soki lelo bato bazolata ezali Emenea
ezali Kester, ezali Papa Wemba, pe ezali Niarkos. Bango misato wana nde balakisi biso propriété. Grand-père Bozi na paza moko ba grand sapeur. Na souvenir na tikala na mwa munene ali alansanga na grand vidéo bien na première documentaire ya basap o ba tout ça en Afrique. Ezaka moko, ezapa na ba journaux, ezaba lelo oyo ba bazo sala baza ba victime à la mode quoi ba ebité. Mais biso ma King Kester akitsa BBC na documentaire wana ba mona j'avais à peine 14 ans, 15 ans, 16 ans je crois, avant 16 ans. Na simanga na Titi Le Valois tout ça documentaire premier documentaire ba sapeur congolais bana na kati ezali grâce Emene ezali grâce à Titi Le Valois na pesi bango merci mingi parce que ba koyaki na neveu na bango balansaki nga et puis lelo na tikala o nazali tozo continuer Emene ya komankaka biso Emene ya akozala toujours vivant parce que misala na ye voilà tolandi bien donc l'accès biso ba souvenir nini en route oyo nini bozaki nango na Emene surtout ya mutu yo tiko lubana na Germanie to pe na Allemagne ayaki ko visiter ba na mai na ba conteneur vraiment eza malamu mena toyebi soki mutu akufi vision na ye bato mosusu bakontinua kango te omona vision kufi lelo tomoni neti album atikaki chrétienne et puis tomoni Emene azaki mutu moko azaki révolutionnaire so tolandi bamaloba na ye bavideo na ye eloko nini yango okoyebisa biso lisusu pe en général na bamusicien ebele lelo oyo tozomona baza révolutionnaire te bazoloba mpona mboka na bango te pe baza moko oyo baza oyo bakoki kosunga bandeko mosusu te donc ndenge tomona Emene azalaki kwa na maloba na alobi azalaki mpona mongala te mokongo te azalaki mpona mutu nyonso nini okoloba place wana ouais bamusicien lokwa baEmene baza ndenge moko na Alpha Blondy même Papa Wemba na suka babomi ye parce que ayi ko se révolter parce que Papa Wemba baboma ye na poison ndenge babomi ba Tshisekedi to za Kabila mutu azoboma bato wana alors Papa Kester ayemba même banzembo alobi nani bampika na biso c'est-à-dire esclave na biso bakomi ba chef na biso babotoli biso zamba na biso donc a prophétisaka makambo ezosala lelo eloko nga nazosala makasi ali prochain voyage na osala na Paris eza mpona ekutana na ba héritier parce que atika testament et puis nga naza famille élargie famille propre na ezali mwasi na ye na bana na ye nakokende kosola na bango nasola déjà na lolo mutima na kosola na bango parce que biso tosali trop na Victoria wana bamusicien mingi banda na ngiringi ezala mwasi ne Liliane l'air Kester azolinga Liliane nga na alaki Kester alaki bamakambo ebele okomona bazotinda parfois baza na posa basaper mo bakende place omona tindi maloba Didier yokende Le Valois yebisa Didier akende donc apesaki nga mwa makambo par exemple rentre sur scène ya King Kester bana lemba bayebi ezaki na fikin modérateur ya laranga ngande modérateur ya événement bapesaki nga yango et puis tosalaka kokabola ba leaflet ngai Titi Le Valois na yemo King Kester na kisa Didi Kinwani na ville tozoki kokabola ba leaflet à l'américaine quoi donc musala tosalaki yango alansaki nga tellement makasi eloko nga nakoki kosala yali kobimisa album na ye ya chrétien parce que na pasteur oyo disismi côté ya mokili en tout cas nakotia zolo te mais côté ya nzambe na kosola na bango toyeba ndenge tokosala parce que eza œuvre ya mutu ça fait 3 ans kotikala bongo te yo za témoin omonaki mopala bajeune oyo batikala ya Victoria ti lelo nakoki koloba ngo ate mais bakotémoigner ke na soutenaka bango parce que naza redevable par King Kester Emene soki naza Didier Forme soki naza producteur soki naza lele oyo asalaki vraiment mingi mpona nga d'ailleurs mwasi na ye Liliane ayebi Kester aza koyamba bato mingi te na ndako mais biso ozalaki moko ya bato tokenda na ndako na ye e nayaki so nazokende na kokɔta na chambre ne nazwi elamba na moko ya basele bato oyo akenda na ndako ya Kester Liliane akufi te aza témoin aza komona nga nde nakokenda noko na nga mosusu Emmanuel Songo leki Songo toza kokende Emene amemanga na réunion monene bazosala na tabule nga na alaka mwana moke nazoka badécision bazozwa na Paris ndenge nini bakodirige musique donc afongolanga makasi soki lelo naza boye et puis apesa biso esprit que pas de contact na n'importe qui soki bato wana bozo kodile na bango te boza niveau moko te kosola na bango te kosangana mpe na bango te donc
eza ba esprit apesanga alors eloko monene nga ko sala et ali ko aider album wana ebima pe ko lukaso ko sangisa ba jeune mosusu o batikali kuna ba ko beta musique chrétienne parce que na orchestre Victoria ezala ba danseuse ezala ba chanteur to recruta ebele baza ebele wana bayebi kobanda na bagi Molière mboka nde toza kokende pa mambo na ngiringiri ngana vie na nga levalois bayebi to travailler mingi bamusicien lokola bagejo bapeti na biso oyo biso tomema na Victoria baza ebele ovuma biso tomema na Victoria tozalaki ozwa bango na tambour levalois toke na bango na Victoria donc totravaille vraiment mpona bamusicien ebele même mpona badanseuse ebele lelo so baya na poto lelo so baya na Victoria bayebi nani bato tu ya staff bakoyebisa bakoloba bayebi mosali Didier forme asalaki pembeni ya kinkestere mena na Victoria eleson. Ok, vraiment balandi tolandi message ndenge azoloba tozosenga pe na bamusicien na biso mosusu tomoni misala na biso efo eloba emene ya misala na ezoloba tomoni meme bato ebele bamusicien mosusu awa na UK batikala awa badanseuse na Paris wape epai donc nyonso wana eza misala ya emene ya asalaki ngolu ke alongola bango na Congo to pe na Afrique baza lelo awa baza koevre moko na moko azosala vie na ye donc misala na ye ezoloba yango tozosenga pe bamusicien pe oyo ya biso na mboka tozala barévolutionnaire oyo toza korévolutionner pepe na biso na banzembo na misala ya malamu ya koede ya kosunga bato mosusu eozala malamu mingi mena wana tosilisi na culture toni tokota siko na politique proverbe parce que actualité ya lelo toza nango ke toperdre opposant na biso papa Tshisekedi oyo mokili mobimba baza kolobela yango nayebi te précisément awa pe na Manchester nayokaki mpe matanga ezali nayebi te so okopesa précisément matanga eza wapi mpo mokili mobimba bazolela ya titi matanga na ye eza wapi epuis tokomeka kolobela actualité yango banda liwa na ye makambo na mboka ezokende nete donc eza bloqué maloba eza pa na yo. Ouais, mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba le vieux B50D a tikaki biso empoisonné par le pouvoir en place na kosenga pe na Félix Tshisekedi akeba parce que bato babomi papa na ye bakoluka pe baboma ye parce que but na bango elaki baboma Tshisekedi bapanza rassemblement batia trouble parce que si bainjectaki bainfiltré na kati siko bato wana okoyeba bango na badéclaration na bango et bandokende contre à le contraire où il y a makambo oyo Tshisekedi azali kosala donc Félix fois keba bato babomi papa na ye ba pe capable lobby baboma ye fois keba ye banani otambola na bango banani baozana bango bao baza ko approcher ba traître oyo baza na kati ya rassemblement ba vidéo kaka ekolakisa ba déclaration na bango ekolakisa ke baza na biso te mais nzambe aza na bakongolais mpona matanga awa na Manchester biso toyokanaki chaque samedi na chaque donc vendredi samedi dimanche tozozala pa pasteur Eric Muzangi azali moko ya bato ya IDPS mpe batanga classement na Félix Tshisekedi donc matanga ezozala kuna mais nayokaki que na Manchester Job apesi sali église alors omoni likambo ngo suna ba oyo vient nga le king Esther mené à place ali père son âme à la rue sabiso zaba mutu zaba valeur et puis à la rue sabiso pas de contrat na n'importe qui yo tant ozo ba ke bozo kende ko sala matanga et pas Job est-ce que boyebi Job c'est qui Job azali ami personnel ya Kamere azali mutu a INC azali bato ba travailler na Kabila donc ba Job wana bien que ba mona na ba pasteur ba tu oyo baza na circuit ya Kamere ba se comportera ndenge mona Kamere ba banga basa batu te ba bima na basa batu basala ba aventure nyonso tout alors yo siko oza mutu ya IDPS olobi oke matanga epa ya Kamere mutu ya Kamere ndako tuna kosepela Job atia bango ba poison na ba mai ba komela même na ba kiti parce que ba esprit bato ba bomisi biso o ba bomeli biso papa bango susu ba organiser biso matanga alors biso toyokanaki na ba firmer bondo bato tout obino matanga pour le moment c'est pas passé Eric mukolo oyo ba kobimisa corps ba keno kunda tozana ba salle aba ba Vivien Bonjeka ba nini to kuta na biso to ba na Manchester to kutani wana kuna na Kinshasa bazo kunda biso pe awa to panzi matanga alors ba oyo ba komona ke ba na posa ba keno kozwa poison bien ba keno kozwa envoûtement et pas Job le Ndokiski na Manchester ba kende mais biso ba grand bouliste
tokende te nazosenga mpe na bato lokola baedo coiffure bato wana nyonso tu bakende te parce que eza place malamu akokende te oyo akokende so batieli poison ou bien soki bazwi élément wana bato ya camere barécupéré yango ke bango bato balelaki Tshisekedi na Londres to na Manchester bino moko bato bozosambwisa vie parce que bato wana bata pas de contact na bango. Je crois. Voilà. Message à lobby, pas de contact avec n'importe qui. Vraiment, ils ont dit wana proverbe nous aux obligations parce que tout le monde a un mingi na rapprochement. Tal oti kolobana pour na Félix, rapprochement belé ba approche rabiso ils ont na makambo belé. Et puis de gonapso Eliezer lo bakango lisu likolo ya lisu. Donc de congolais to tia lisu likolo ya lisu ko kengela ndeko na yo. Ba o baza ko approcher parce que ben infiltrer ba côté belé. Parce que tozo ye baté bato ba komi na tamoko ya confusion proverbe. Parce que baté wapi ba malamu wapi ya mabe wapi de confusion côté yango bato amité ba malamu to tia lisu likolo ya lisu ko kengela bandeko na biso et puis to tika teka ba binemi ba continuer kaka ko massacrer biso. Mutuna musuna ko tuna proverbe ndingo to loba wana c'est-à-dire que na mboka na biso tozo leka na situation moko ya makasi tala massacre ndenge zo salama bato babengami ke baza ba politicien oyo babengami pona ko protéger peuple mais protection zo salama te ba parti politique tale belé kaneti ba église sikoyo to koyeba biso te ngai te ba peuple baza kolanda so ko sunga bango ba koyeba ndenge ke parti politique baza bato ya lokuta baza ba collabo parti politique pe baza bato ya malamu ndenge moko pe lokola église to mona ba église ya lokuta ezali église ya solo pe ezali ndenge otaki koloba ofunguli bato ebele misu na message ya Nemona Semi oyo ya Bakongo ndenge asali bato mosusu bakwa na ye bandimeli ye nzoka eza ba stratégie oyo baza na ngambo ya pouvoir soko okoki kosunga peuple oyo baza ignorant oyo baza na discernement te bako mpe kozwa quelque chose na message à travers Sentinelle TV 1. Ouais, je crois que nous avons à susciter vaillant héros, mercenaires, mais vrai combattant, où ils vont faire le combat parce que qui voient intérieur, parce que nous avons si bango à l'obéli bango sur combat quoi. Yango moni ezo sala mande mwana. Alors c'est vrai que Bakenangonga oh Kabila a recruté Félix Tshisekedi en 2016. Abisoki Kabila leki le 19 décembre à Konyata biso. Ils ont la vidéo. Bomoni ba massacre liboso ezalaki na Beni. Siko ba memi massacre ti na Kinshasa. Na capitale. Ba memi massacre ti na Bakongo. Vidéo auto lekisi lobby ba laksi biso ndenge nini bazo boma à bout portant plus de 50 Congolais na Kananga. Et ba nani bazo boma ba Congolais bango moko. C'est-à-dire Kabila azana ba politicien na ba soda oyo bazo sala jenaye ndenge moko ya Nemona Semi daye Nemona Semi parce que batebele ba na problème ba ko français te na ba déclaration de Nemona Semi alobi bien que yé muto organiser ki glissement yé muto a sali propagande nango nyo surtout ba mbongo ba yoka ki 13 millions ba pese te yango ya tomboki. Comment se fait-il que Nemona Semi nani ba ka moina sampu ba bomi le même jour mais Nemona Semi ba produire ba kei ba bomi ba garde nae mais ba bomi été Nemona Semi ali mo jamais aza guru mais ali mo raté aza ba ki se ko li mo té eza ba je ba sali na Kabila po ebe bimise lokola ali mo raté po Kabila aza na posa na ye bimise lokola ali mo bimise lokola ali mo ka alors Kabila na posa na ye a sala sécession parce que Kabila associé na nani a sala balkanisation Nemona Semi soko bandi déjà oyo sabino ke ya lingi ba Congo e bima na Congo c'est-à-dire que ça la je ya Kabila soki mwana soso avimbi likolo c'est-à-dire maman nazadini ana se alors batu nyonso to bazolo ba Nemona Semi masali discours malamu to supporter tout ça ba luka ba pasteur a solo ba pembe na ba démon parce que comment vous comprendre était mutu ye moko azolo ba ke Kabila aza rwandais mais mutu asala ki propagande pour Kabila avant na sous 3 ans na yé Nemona Semi mutu oyo azolo ba ke yé mutu a préparé ki glissement les azo préparer glissement. Et ce Kabila Zaki Congolais ou bien Zaki Rwandais, Zaki toujours Rwandais. C'est-à-dire que Zali aventure. Alors, Zali maïele entendement spirituel pour comprendre que Moutou Azana Biso, toi Azana Bisote. Na pesi liboko nanga mobile yango ba katango soki ne Nemona Semi a la président ou bien la libérateur en yo poko misusu nani mushiki wana c'est un petit pigment tout temps ba masolo nti boya ofule pama na pesi liboko mobile soki ne Nemona Semi a vrai libérateur
aya libéré pe lisusu ngwanda za wapi na ngonga oyo Congo ezoluka bazoboma ba congolais awa nazo interpeller ngwanda na ba soldat congolais bomoni bandeko na bino ba soldat bazoboma bandeko na bino ba congolais oyo baza na ba arme te bango moko pe bazolakisa ba vidéo ke bato ba na arme te et puis comment batu oyo na ngonga oyo bonzambe ekoti bato bazosambela bino bozokende zwa matiti botie na mutu bokati balati basinga na kingo bolobi bakobeta bino masasi bokokufa te donc lelo oyo bato wana nyonso tunde bazokufa bango moko baa ba victime parce que bango moko baza bato bamanipuler bango parce que nga lelo soko kokosanga ke lata singa tokende bakobeta masasi bokufa te na ondima ngo te mais soko yebisinga ke toke na yesu tokende obunda na kondima mpo na yebi ke ata na kufi après lisekwe koya me bato oyo en plein 21e siècle bakosi bango ezalaka moina nsapu ezala bato ya nani ya ni mwana nsemi toyebi kutu te na ngonga oyo soki kamoina nsapu eza kaka kamoina nsapu to Kabila récupéré yango apesi mwa fo mutu moko mbongo abomisaka bato parce que tokomi kokamwa ke bazoboma bakongolais à bout portant oni azobela eloko moko te MONUSCO aza na kini azobela eloko moko te baambassadeur nyonso tu baza na Congo baoloba eloko moko te bakongolais moko oyo ya bakongolais opposition baoloba mpe eloko moko te vraiment bandeko na nga makambo oyo eza touchant mpe eza pasi na basiècle tozokende nango o technologie ekomi partout et puis messager bavideo na bazosala eza bango te eza songisongi ya nzambe po azoti po mutu makambo bazosala eza makambo moko en secret oyo bakosalaki bato bamona te mais na songisongi ya nzambe makila ya bapeuple wana ezoloba bafilme yango epuis babwaki bongo sikoyo oyo bazosala cachet oyo bazofilme te eza combien te massacre ezosalama partout mais sikoyo tozokamwa opposition ezobelongo te katebeka toto aza na bambongo na barelation na bangolais akotonga immeuble mais pourquoi pas kozwa bangolais wana armée na bango mobimba bakota tobenga na Kabila eza likambo ya kosolola eza likambo ya koyokana yango moninga nasengaki na bato nyonso barejoindre biso na front pour la libération du Congo poto sala bakor na bapays mosusu tokende kostoppe massacre ezosala na Congo parce que oyo ezosala meza oyo babenga yango ezali épuration raciale oyo bazo kolongola race moko na mboka na kati ya mabele na moi makasi bato nyonso baotala ata moto akoloba azate ata moto akoloba azate problème parce que ata bakor on est bazoloba ke tozosala bakor tozosala boye mais ntango bazokende na bakor wana bango mpe fo babeta maboko na mesa mpo toyebaki ya solo bakor ngo ezokende ya solo mpo baza kodefendre peuple omoni na ngonga oyo nayebi te bapoliticien congolais soki baza bapoliticien ya ndenge nini mpe nayebi te bacombattant baza na Kinshasa na ngongo oyo nde Kabila azoboma boye ndenge akotisi terreur ntina kati ya Kinshasa esengeli bacombattant na matanga ya Tshisekedi oyo toprofite nango tose révolter tobengana Kabila na groupe ne mobimba parce que binisi biso azoboma bandeko na biso lelo oyo président Tshisekedi ezali vraiment koni na bato nyonso teke batielie poison mpona nini parce que baningi exécuter plan na bango ya balkanisation yango moni balongoli ye moto azali koempêcher et puis siko population soki tobimi te so tobengani Kabila te ndenge Tshisekedi alobaki akoniata biso mpe abandi déjà akoniata biso mais atika mpe maloba biso moko tomizoela en charge proverbe parce que ndenge ozoloba wana que peuple ebima peuple aza na besoin ya leader oyo akopesa mot d'ordre c'est-à-dire que kobima eza te ka babimi kaka apres bazongi toza na Équateur toza na babe na peuple abimi déjà deux fois sans leader na 2015 na janvier peuple abimaki na 2016 peuple abimi deux fois na septembre aye obima susu na décembre il y a le 19 c'est-à-dire peuple a comme mature peuple azolanda ba vidéo peuple azo comprendre parce que Kabila alobi ba signer d'accord azo continuer ko massacrer ba congolais poani pourquoi application ba corps réseau ça maté et ça défi pourquoi lelo ba